Tansu batu yoza tout la tolo. Tu côté sur le terrain ba prendre tes arrêtés. Ou bandi kutala bon. Ah, yeto comme ça ba prendre tes anini na. Yebe ba prendre des anini sa lokote. Ah? Anini sa lokote. Wana anini sa lokote. Maman, na ibisa yo moni ba artiste mingi lelu tuza kusala makambu tuza kuyeba tena. Umoni ba président na bisu le président phénomène l'a dit sobe azana na énergie. Mutoko sa utena. Azana énergie oh même pendant 50 10 ans 20 ans beta nanu sur le terrain. Estoma nangeli ya nyoso misuni ya kapela lelwele nango kondoko. Niawe ma kondoko eza compliqué. Atoyo kinga na lelinzala susia madesute libumo nange sengi kondoko enyau nyawe kondoko eza compliqué ndenge kizuba amonkaki président na biso saisai omona ki ondeni kizuba nata na yebi ete na yebi pantalon tulata kizuba nata ya kizuba ba kizuba nata na maison kotaki tara soki ya bieza uyelanga na ulata ngu samedi na yebi kizubana teza elamba ya kolata na te na biso ba artiste kizubana taza te na Ronsi Moufoansoni. Donc balobi yonde makambo vraiment na pesi vraiment les sous merci na bayanga nyonso. Donc na bayanga nyonso lelo na memeli bino oyo bino bokomona lelo azande mobali kati ya mibali bokoyoka ye akoyebisa bino invité na biso aza nani ye moko ako se présenter. Bonjour papa. Na tant na rubibungu batu nyoso ba comprendre que ye wana papa woko presse du rire na merci oyoki yende nga lobi vraiment papa oko balobi yende makambu yende mukolo na papa oko bonio ouais ngayo na santé normale ouais santé zayo kitoko donc santé nyoso na zanango yango yo na merci papa oko to lelo komona yo toza na poso betela biso masolo na vie na yo ezo passer ndenge nini na mondo oza na mosiko masolo ya vie nanga ya vie artistique ou bien ya vie nanga ya bomo inanga na vie na ya musalo to salati bon na banda obeta masolo na banda obeta parcours nangai isika na witela isika bon ndabu muninga papa woko na artiste comédien na kati ya groupe Lisboy Fondation, il y a le roi du rire, mon président phénomène l'a dit et sobe na Tansubo Katsaka. Est-ce que Bandeli Kaka wana na Lisboy Fondation bien azana isika awuta na vous avez bien bouillé ba moi parcours na ngapu vous avez na besoin bouillé ba parcours na biso na donc ngai na butami na kati ya maternité ya golden ta na zauru ba golden eza groupe ya mukiete eza groupe o yebali na ba continent na bisu nyonso isika ba baza vivre ba yebi groupe golden ya nzambe ya ba mama epela moto ochichi na donc ce qui la nina yeba vraiment o utande pas maman pela la utapa nzambe faut ba bien tukurubaka mama epelate ye azali nzambe na bino ba mama na folbaka bien es wuta na groupe golden ya nzambe na biso ba mama epela moto ochichi na merci vraiment papa boyoki papa na biso ndenga lobi a wuta epa ya nzamba ba mama epela do babi mama ya bana do a wuta nde kuna
donc lidusu na ye bandela nde kuna ma papa nzambe ya ba mama ba bi nzambe ya ba mama nde makambu tolingi toyeba bongo siko olongwaki na groupe ya mama mpela mpona nini nzambe ya ba mama ye moko ntango nakutanaka na nzambe ba mama bia yo transfer na yo nasala yango likolo ya podium nasala transfer na yo ukendani yo nanu azwi mbongo ya transfer na nga te na yango nabundaka esika ezali ti mama ozwa mbongo ya transfer na ye parce que biso ezalaka à l'époque tuza kosala na 2010 na 2010 ukoti na terrain usentir que non na ba podium o ezalaki na kati ya fikine chaleur ilikaki podium ya bisu ya Shalina izalaki te na donc tubande kukabula batour umona ta mususu Lisboy bandi bakiti groupe ya président Fisto Sai bamati bakiti groupe ya Dauphin Mburamatari basali bakiti arumonale tusangani siko bisu golden tayibi nzambi ya ba mama donc tuza utambula na makila ya wenge utali gauche boy pembeni ya mama kumona internet se kunze na utali na droite moni ngamoko papa woko na tusangani bajangu muzobo ba papa minyo ulaza lero musala na nzambi papa minyo alipoazi na ibike ba mabonde na yo usala bien poana bisu usambila ka poana biso na tellement chaleur ile kaka trop président phénomène sur quoi tali pete azaku beta na isaki soki tukiti bango ba mati bokomona fièvre na ndenge ya mabite omona akutuna batu ya mama pele bazaki awa peti moko azaki parce qu'à l'époque nazaki papa wo côté na nzaba mama tango atalaka nga na idéologie ya lox abenga mbamo abi uzai papa brigade na buya ki yango te parce que zali kombo o isananga lelu na s'imposer na o nazana ngona tant président phénomène aza kumatisanga nzamba mama taliba bon nga azali mama na maternité ya golden akangaki makulu te na botaki yo po mokili emona yo eyeba yo basepela na yo na en tout cas mama bwakili poa ayibisinga kende na ndepe na kenda na se poza na kati ya groupe Lisboy Fondation na evanda oyo emoni ti lelo na bamusicien bakomi kuzwa eloko na nga baza kosala yango na badiske na bango na. Merci vraiment papa merci mais na moni place oyo zala ki pa mama balobi nzamba ba mama mama mpela c'est que simbara na ngote pour ça le transfert e simba tendere nini na nzamba za nzambi atari oyibika nzamba zaki na capacité ya urubaye mo kale pharaon fungula porte bana Israël bubi mabukende na te promise na plani na kitarite atari balbite akutala kaka kati na bato a utiliser Moïse arbi kende sala musala onga na tindi yo na fasuana mama taki arbite mwana kuli akenda liboso nde nazana. Merci vraiment papa merci sikoyo oza na kati ya Lisboy na Lisboy ba difficulté ni okutana ki na ngopuna pe oyo ozomona sikoyo. Bon, na kati ya Lisboy Fondation c'est 100% ya travail na ndenge na zwaki formation na kati ya Golden na ndenge pe nazaki encadré na kati ya Lisboy Fondation en tout cas c'est 100% donc na niveau ya travail difficulté ezate na beta kadada donc même ata le roi de rire za utala pièce onde usala bwe yekuna déjà parti ma campagne ibika papa woko akubeta awa na production no sukutaka na kati ya groupe Lisboy Fondation avant babenga troisième acteur au mona téléphone nga papa woko il faut sonner na ke musala na donc na zanga kate na tournage à Lisboy Fondation spectacle no sur Lisboy Fondation na zanga kate donc pa nanga difficulté zate na mais yo lobi bongo babenga ka troisième personne mais biso te babenga moko atamta boso na bi quatrième appel troisième mais tant yurubi mu kwata bien quand même taliboso babenga na premier appel babenga na deuxième babenga na troisième na ici mona mutasimbi téléphone na appel aliboso abengi 7 personnes na mbala moko na composer numéro na yale na bengi na tant numéro ça sonner ya Nathalie Super et moi si ya pembe sonner ya internet se kunze et sonner na ibsanga ça mak o mesala mana poto moni ki pa mu kwatande mutawa papula bino kuna mikolo makasi ku papula na ndenge nini na aterem si biso boswali mbata leka kuna ala benga terre ya mibale mbata leka kuna na boulot
na boulot na boulot ndenge nini soki pièce ya Lisboy fondation eza mukwata na role papa woko azana na role na uye na YouTube utali papa mukwata na bagaga papa woko azana kati ya bagaga utali na pièce papa mukwata zali papa woko azana na siko papulango eza côté nini na en tout cas vraiment papa woko yonde makamo tout ça usala biso tuye na monde ya théâtre tukuti batu na tutaki turubite furu ya na style na ye na style nanga o lelu na sali marque na kati ya théâtre congolais lobi atale zaite na utike koli na o na yana na izwa isika ivwanda na o ba musicien lelu baza kusepila nango na utali président na biso Weranson na deuxième générique ya kata fumbwa uyukariba oyoki mukusana na eza nani ngana tutiki wana tulandi bina fila utiku bimisa générique na yena yuka ne bande uyuka pina fila rubi umoni mutabato alinga chalo kolona yena waeza nani izalingana ya solo vraiment papa ya solo tamsu bato yo za tutira tolo tukoti sur le terrain ba prente ezalité ubandi kutala bo yeto kumsaka ba prente ezanini na yebe ba prente des aninga lokote aninga loketo wana aninga loketo oyo zolo parce que oyo zolo banana nga lubi makamulanga na aninga loketo na ibi ba misa mabele lichi babina ka baninga loketo na ibi ba danseuse ya mama chala mwana babini ka baninga loketo na papa eko siko style na Holanda nani na landa mutute o ta una vuanda na vice gouverneur na biso papa Nero Mbungu que je salue à passer na mwana Rodrigue Mbungu na fandina honorable Kajos Kasindi Mafolo la fierté de Kisenso na fandina futur honorable ingénieur Christian Jazz Mayunda ya mama Nisha David Vudi sa business azalaki wala parce que azalaki fête ya fondation Kajos Mafolo na batu ya Putu bayaki mama Claudine Nzongo la charismatique DJ Nzongo mukonzi yanga bayaki na batali babetiringa maboko babino longoni ya mingi parce que yo ulanda mutute ubima na style na yo na merci vraiment donc ils ont vraiment bien donc ubima na style na yo ubima na style no siko ba bénéfice na on a monde à raisonner ya libusu na zana no papa woko na ya mibale chantier za kutongama papa woko ani kokosa buwe na kusandenge nini na chantier za kutongama suku bimini banda kumona 4 pattes ezawa na ya solo taona za muna 4 pattes na zupesa ba merci mingi mbala mako na ye moko Abedashu parce que Abedashu atala rubite ne sale le msala artiste o akawa kuzanga mutuka tena boss Eric Mandala abandaki ubeta neti ngamwakara mama Maria Pirona bana batali babi papa tu vois pas cet homme comme il est en train de jouer il nous fait rire il nous fait enlever les destin parce que moi français kota kapo yibi école na uta nzamba ba mama Pira moto tozaka na système ya bilingue yango emoza omona pe ba français za ukota na basangani barbite na tunga na zala pe na 4 pattes ndenge naza kutambola lelo na siko pona yo na ba acteur to ba actrice to ba olunga pa ba président ba ke finga ba président na mo pona yo isala kondeni baza ba tijini kuma moto oya sali yo lelo uyebana oza apo olungwe komo kende kufinga ye eza ndenge baluba baluaka baza ba tijini baza ba gizengi eza iloko oyo biso tuza bien éduqué na kwa kusala ngote na exemple na mi liboso na naza pas président Philomène la dit sobe na hein soki tangu nakendaka soki nafingaka nzambe ya ba mama est-ce que lelu oyo na kati ya ndako ya nzambe ya ba mama akoyambanga na kasi fois sala ka transfert yo ka isoko longwe mana nde mwa mabe ngo finga kulwa ndenge ya mabeza yaka ndenge nini na kasi yako finga na to lobati po ba artiste nde zabo ba nyonso ba artiste baza ba ingrat na ba ingrat wa wana bangu mwana na mwana za éducation na ye oya uti na nguna base na kati ya ndako aye lisusu asangi na oya ande akupesa yango deva batu na donde bokabwana na mama na nzambe ba mama bozalaka bien lelo peso pe longwe na lispo pa président sobe bozapeka bien
bon kulongola Lisboy Fondation na raisonner yango nanu te puis na vision na nga na pensée na nga pe nanu ezate na ezala te na ndeni bongo zaka kuna ti okoma koko papa mama naibisa yo moni ba artiste mingi lelu tuza kusala makambo tuza kuyeba te na omoni ba président na bisu le phénomène le président phénomène l'a dit sobe azana na énergie mutoko saute na azana énergie oh même pendant 5 ans 10 ans 20 ans beta nanu sur le terrain na ngasiko na talibon na zai pa na ye tata za énergie ay na tika kaka bungu na kenda na banda upesa nanu oyanga na non il faut na za wana pembeni na ye na kola lisusu na pika lisusu misisa bien bon vision na bisu izalaka lelo lobi to remplacer peut-être génération ya artiste ya comédien ya Congo ya lobi na po ale kwa okufa te so utali de génération où il a dit ba président phénomène la dit sobe ba président ça ba président Videlo ba mama epela izali bisu ba premier fils na bango na sa première fils na bango mais bino beaucoup mota samba mal à l'aise kuna neloko nini tutira samba mal à l'aise na kendi samba lunga ki azongi bino bote mal à l'aise fort neloko nini ngana samba tu zero le mogote ngana kati ya scène samba ubenga nga papa ngana ubenga samba mwana na wela na samba role te na ukenda utira samba mal à l'aise neloko nini na biom boko tsa preza ba ata barubi ba kolia bilambe est-ce que ngana samba tu lata chemise moko yo mo utalo bite taya lamba fo ba pesa samba oyo ebongi nanga donc na kata groupe Lisboy Fondation ezandeng na lubi mutu na mutu azana sani na ye na ata 2 jours na sani na nga biloko za okota te na umona mabete na makamna za ruba fils Vemba yebi artiste me alukaka pe mbo soku koti na zandu wana ulembi mbo olembi elamba na papa eko c'est qui normal vraiment fils Vemba mama suza ta na posa ya or uruki fils Vemba iza bat buuta poto buyeki sasa butuni nga na relaxa bino fils Vemba butek ba busomba ba bijoux ya bien na ya solo vraiment ya solo papa c'est qui bien mais na kanda makasi ikanda swani oui na kanda makasi parce que Bercy ayibi cri nga ayembi yango na ukri na nini wana susu libanga iza yo na libanga eza cri nanga na iza cri na ndenge nini uyibi pe cri ya libanga wana abwaka yango kitoko te parce que nga cri ya libanga na sala ngona chiluba ya zui ayembi yango na lingala na et puis ya longoli mabanga na kati menga na sala cri wana na mabanga na kati na ne oyemba na chiluba ndeni jibanga jibanga wani zambi mema jibanga jibanga wani zambie jibanga papa fachi wani zambi mema jibanga mama Denise wani jibanga mama Olive wani zambie jibanga Abeda Shu wani jibanga patron Eric Mandala jibanga jibanga wani zambi mema jibanga kantafumbwa walubeswe jibanga zengaluketu ya werasane jibanga liafasi wajika jibanga liafasi wajika jibanga liafasi wajika jibanga bado wakofi bado jibanga mutu ashiwa chala mwana na woki version original mama nga papa ekonde version original na yembeli yo balobi papa ekonde makambo donc azana caresse maman lopango charge ya ba mama donc opesa ka goût papa yo nde boye banzila ezebele na parce que tata na biso aza le roi de rire biso tuza ba prince de rire na nakena osu ya uyemba obia na beta siko lisolo na bete biso ma lisolo oyebi ntango nzambe asali mokili alakaka bato un jour akusala nini akuboma mokili na
batu tuseli mingi mokili eza kufa te na nzamba tala bi bon nati abino na épreuve nzamba sa nini abomi mokili anatanda na batu nyosu bakufa balamuki isa ba musicien isa ba joueur isa ba commerçant ba comédien bisu tu mokili mbimba tu lamuki tu vondi tu za kutala nzambe na nzamba support ya lola kangar bi bon lola na kumekisa bino lola te posoke muta koti na lola akolinga kubima te na a support ya lifelo fungoli albi bon batu buzai bele mena za kumekisa kaka 3 personnes moto ya lifelo ba pesa bino resultat na nzamba tali na troupement ya batu atali benda mutali musubwe tala luboko munene tala lipeka munene tumona ke longa na bien te tutale longa na bien boy John Cena na un catcheur américain biso tato bia ibon John Cena vraiment na kati ya lifero babilo kunyo sto sa lifero kusala nini na bazu John Cena na kati ya lifero ta ekokaki ata 1 minute tena tuta John Cena bandi uganga na kikatcher nyoso it is the big show, it is the John Cena, oh my god nzamba tara John Cena abongi na moto ya liferote alisani bimana nzamba tali suna troupement ya bato atali abenda bui tala mututai bien ba bretel atali bema oy français na azui français deuxième personne na kati ya lifelo na et ça qui attend 1 seconde te François Bandi Uganga. Oh Seigneur, fais-moi sortir de là. Je peux pas vivre dans cette misère. C'est quoi ici? C'est quoi ça? Oh putain de merde. Nzambatala bien. François Bongi na liferote. Allez, libanda na. Tant nzamba za kubimisa français. Ayoka na sima mukongo baza oyemba. Vanda na yo umela seko na seko. Nzambatala bi. Oh. Nani baza pesa lokumu esikanga nzambi na vondi na tron nanga na nzamba tari atombola boye abendi congolais internet isekunze machine ya mindele nzamba tari bi bon muta suka za kumeka lifelo yeyo internet sekunze machine ya mindele na bazo internet un congolais na kati ya lifelo uona eloko kamusaki nzambe place bakitisa ki internet un congolais un républicain démocratique du Congo place bakitisa ki français place bakitisa John Cena ya kiti wana temps atali balbi awana za yoka malele a déplacer a kiti place penza moto bandaki kupela makasi atelemi wana na nzamba tali tipo ya zana idasa yani asa kutaira kaka internet abi bon lelo na kuyeba mayele ya congolais oyo na atala internet akoti bon na poche abimisi poudre abandi upakula poudre na kati ya lifelo apakuli poudre abimisi linette atiena ilongi abimisi fermé atiena mutu tutala internet abimisi telefone akomi ukanga ba photo selfie na kati ya lifelo na tseke nzamba telabi yo makamiza usa nzambi yaka ya tuzwa photo selfie moko na utiana profil na ya WhatsApp na olakisa batu na mukili tseke nzamba telabi congolais moto ya ndenge nini na expliquer biso parce que John Cena koki moto ya lifelo te français koki moto ya lifelo te yo congolais ndenge nini uza umela na moto ya lifelo na nzamba tuni arbi usaibe pourquoi internet atuni nzamba arbi nzambe ozwaki nga na pays nini na nzamba azwaki internet na pays nini mama na Congo nzamba ibisi nazwaki yo na Congo na internet ibisi nzamba bien ozwaki nga na Congo yo yebi moto na tike ezopela na Congo eleki na moto na kutia na lifelo ngako tuna préféré na vana nga na lifelo kena zonga lisusu Congo na mama nzambe ba problème anga babu estoma nangeli ya nyoso maboke ya kinkole lelwelie nango kondoko estoma nangeli ya nyoso misuni ya kapela lelwelie nango kondoko nyawe ma kondoko eza compliqué atoyo kinga na leli nzala susia madesu te libumu nange sengi kondoko enyau nyawe kondoko eza compliqué donc banzela eza ebele na tozonga na kati ya lisu na biso merci vraiment merci na bayanga nyonso bolanda bomona père ndenge azopapolager vraiment donc ok nango babi yende likolo yende makambo
siko nelingina lo basusu papa na ngai ndenge kizuba amonkaki président na biso saisai omona ki ondeni ndenge nani kizuba nata azana oh webiete oh kizuba nata na yebiete na yebi pantalon tulata kizuba nata ya kizuba ba kizuba nata na maison kota ki tara soki ya bieza uyela ngana ulata ngu samedi na yebi kizuba nata eza elamba ya kolata na Maman na nganzambi ba problème yebi kizuba nata te papa ponyo sabwe mena yeba ende nini na nzila nanga tina tambulaka soki nazana posa na mona kizuba na yebi keza elamba ya kulata nde na lata kana kizuba ya moderne yoza mutu ka ebimisika kizuba nata ko ya artiste ko o bangolo ba po yebi ki popola bino nyonso te na biso ba artiste kizuba nata zate na kizuba nata zate na groupe nini soki azayeb sana na groupe nini na webi makasi na boyo yo kayengo te na yoka nini ndinga manke presa saisai na yebi ete sikoyo iyo bana ndeni nake na yuka isika kuti amankaki président saisai na donc ça vraiment makambo babi père abangi na ye abone kuluba abi yebi na yeti mama narbi atana leta basambela kalikambo yo yebi na o yebi to banda usamba ndenge nini do yebi onti na yebi te na yebi ete na tikala kumona ite na lota ite na yebi kutu kala ndele yo yukike na monde na biso artiste kizubanata azalaka na makambo balobi nde makambo vraiment babi kizubanata azalaka na ete ba yebi yo te donc zala ndenge na yo. Donc na sepeli vraiment na sepeli ya trop papa nanga to komi na biso vraiment na fin émission na biso est-ce que okoza mwa ba mbote na opona bio so na bina pesa okosi sa kongo mobimbati bon na utanga nanga batu mingi te na bulu bakabo na utanga surtout batu basutena kanga na Grèce Ibo Eugenie azali wana na Pierrette Matembele Alidor Tango mutema ya Benedict Mwanza Eliezer 15 tuyukana ki fin du mois déjà yango donc tout ça ndenge tuyukana ki et kusala bien na kaka na puto kuna la charismatique Claudine Nzongo Didier Nzongo mokonzi yangaba donc ba masa nga tubu za na poto na tangi bino na honorable Kajos Kasinzi mafolo ya taza na puto muna ataza awa kumona David vous dit sa business donc isa bisu tuza awa na exercice za batu ya poto accessoire nyoso ya téléphone maison za na botour maison David vous dit sa business uzwa pièce nyoso za kulukana Rigen Mbengila na lemba terminus DJ effacé Dondasi c'est que bien yemoko patron Dondasi c'est que bien PDG wa Belorango Chadiran autanga lisusu boss Eric Mandala tetendai maboko banke na busani yete na autanga lisusu sekunze masala na bina pa jibe mpiana yaweshi na busa tena pa yata za bina na podium ya jibe mpiana momuna asali fete moko boyoka tanga utia beleli na abwaka ngana dance yaweshi azali mystique avec l'état na tout ça nous pi busana émission tout benda pesos ba fani ya BCBG pembe na yo na donc internet c'est kunze machine mindele na tanga ka kombo na tout le temps parce que mon ami d'affaires, mon ami de gras, mon ami de souffrance, ya yebi li solo ya nyanzo, tono za beta solo ya nyanzo ya yebi, mama epela moto ochichi, a yebi makamna za luba na ya nyanzo wana, yaweshi na zako sister yaweshi na buaki yo na kati ya emission ya kitoko oyo na Nathalie Super mwasi ya pembe fils Vemba Nzambe ya bijou donc ndena zo si émission abwe na okende kulata bijou lukule lamba na merci vraiment merci na bayanga nyoso balobi merci vraiment lisusu hein na mon boss merci na mon boss hein merci na mon boss vraiment Ronsi hein balobi Ronsi une fois soni balobi yonde makambu yonde charge ya ba mama hein Jos Mbui balobi binonde makambu do bozala ka bongo soki la pesi merci te ce que na mutama be à mon docteur Guylaine le bourgeois Nzamba Loposo balobi tala caresse
été à bango bateyama hein boss Ronsi Lufouakenu hein talaka yo charge vraiment na pesi sous merci makas nani wana patron Ronsi Lufouakenu na oui azana nyunanga na patron Ronsi donc ubunga mafuta nyunanga na patron Ronsi Lufouakenu donc chaîne ya kitoko yango puis na sawo ibisa batu nyonso o balingaka via YouTube na bus abonné massivement na kati ya chaîne bisu kombo nango Ronsi Lufonson Ronsi News TV ngate maza na nyungu nanga makamera nyonso na tiaka kombo na yena donc bus abonné massivement na kati ya chaîne oyo buzwa ba programme ya kitoko apart de mission ya kitoko boye baza sous na ba programme ya bien oyo bakulakisa bino na merci vraiment so na pesiye merci te ce que na mutama be babi nzamba ba mama impela babi umela na ngwende na yo babi yonde charge ya ba mama hein mutu so azate nzamba ba mama o mwana yoti mère nanga o mwana yo donc nzamba ba mama umela vraiment babi les amis de caresses nyonso les amis de caresses nyonso ba o basimbanga ba o basalanga pona zala hein boss Jacob mot de passe de Toulouse babi yonde makambo babi yonde makambo boss Jacob yo ça na Toulouse vous allez nyonanga boss Jacob azali na nyonanga sande tuyukana ki friend moi yango bufuta mi déjà na potopo mundele ata un tiers ya seconde ya nyongwa salaire azalaka nango te na butindira nga bambongo nanga na wana za Jésus balobi wana Jésus de la ville Jacob mot de passe balobi mwana mke na bambongo na ye ma copine babi ma copine babi oya za ya kati wana za ya kati safi babi moi satonda moi si nzambe moi si mbinga Diego na babi mobala tai mobala mukie mibalo bazalaka guwa na mibala tai so na boaki te seki na mutama bi o tu boaki eta ne lokote furu bala bien moni makauya kilelo eta mna mbongo o tu boaki ete uzala yo patron te uzana wape na mbongo te yangu tutangi yo te turubeli pe makambu na yo te na uya moni kazana na mbongo tia biso na preuve pesa biso mbongo tutanga kombo na yo ne tutanga ya baninga na patron de la patronne Mamousse 50 Chatal Douga Mamousse 50 Chatal Douga Bambote Belena et papa eko okoko sunga biso na numéro ya téléphone msuba tumsuba na posa bazwayo partout dans le monde talaka ça la vrai bien ouais merci pour tout contact ou toi avez besoin ya ubenga pour na marché ya publicité marché ya marketing marché ya jouer na fête marché nyos ou Italie vina biso bartiste na ubenga na plus 243 90 75 76 807 na plus 243 90 75 76 807 na donc uzwanga tubeta kati kitoko tout ça la makambu na merci vraiment merci beaucoup landa papa apesi vraiment numéro na papa eko babi yonde makambu mukola na babi yo salani bazoka douleur yo salani usalani papa ka tirer yo papa tizali na tu zone pas nzambe ba mama epela na yo kate ozana mbanda tala pour mon vrai artiste il faut c'est loko ba misia ba betango on bandi mayona tout est le roi du rire male mambwa waze kwa beta yango na signature na uzana mbanda uyoka yango te na collège des nobles na wana ba eve ya nzambe ya ba mama epela moto pour moi que aza artiste na utali na mwana bango papa woko na deuxième générique ya kata fumbwa le président Wilson aruba oyoki mukusana evre bina filé disque ça sur le marché na kata générique na ye umoni mutabato nga cha lokolo na ye na isaiba evre en tout cas vraiment artiste na en tout cas vraiment merci na star na nga la linga mingi président na nga na préféré ani makasi bina filé
hein papa tiré bayoka douleur hein mode poubelle tout c'est bon la système en mode poubelle hein douleur sur douleur ah yondete oumela na yo ah ngaye souci fort merci vraiment to komi na suka émission na biso to koki ko kabwa na biso bongo te photo yo kapé na mususu. En tout cas, naibi que buzali mingi butale émission bosepeli na oyo abeta meribaku na prononciation na virgule na point bulimbisanga na mena yibi ke na lubi ya bien esali bino kitoko na usite kaka na oyo mama bersi mwana awa yuzu eloko ya papa wako yibaka naza kupwata yo na jibanga yo jibanga wani zambi mema jibanga yo godeni ya mamepela jibanga yo lisbo ya presida fenomene sobe jibanga yo abeda shuwanye jibanga yo Erike Mandala wani jibanga yo jibanga yo jibanga yo zenga luketi ya wera sone jibanga yo jibanga wani zambi mema jibanga yo katafumbwa walubeswe jibanga yo leafa si wajiko jibanga yo leafa si wajiko jibanga yo matapunda wa papa sheri jibanga yo mama Denise wani jibanga yo papa Fachi wani jibanga yo jibanga wani zambi mema jibanga yo mutu ashiwacha la mwana patang 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 patang